Par rapport à Makambo, au chef de l'État, qui na coronavirus, alors il fallait qu'il batte la nano paramètres avec sa décision. Bazo préparer déjà Mibi. Donc dans un mois oyo, bazo former Mibi. Il y a bana handicapé, bana aveugle. Pourtant comme on a papa na azoluka, azozoate pour papa ndabimaka. Na ton du jour à kosinga na magasin à salawi. Ozomona. Mais tant on a kovanda boinzala, ako mona même ata mutu kayango wana carte mémoire za na kati. Ayeka kayembi, azosala lokwa mtu atelemi akoiba. Mais na prison, c'est lui le moko za na 400 personnes. Na baboloko yo kene na baboloko kaka basiati ya okuta bakangi batu kuno na kati ya prison baza 10 15 20 na conteneur yebisanga bato na baza 20 bango bakozwa corona te kaka biso bato tozali banda kaka église bafungula ba prisonnier na bazala libre po bakokufa na corona. 8 7 6 5 4 3 2. Salut chers internautes, c'est toujours votre humble servante Grace Parker. Grace Parker au boyebi toujours na ratia Beaux-Arts TV ou mesana repé sabino ba émission o ya bien ba émission o bo mesana rolanda na katia chaîne abino Beaux-Arts TV et je vous demande toujours de s'abonner tellement nombreux afin que Moussala évolue pour bino de Bossala que biso total ma donc son bino tokota la maté. Aujourd'hui j'ai un réel plaisir ya kozala na prophète Miché o ya katia église Boignard. Pour plus de détails, j'aimerais que Yemoko a se présenter pour évoluer pendant la 4 émission. Donc, détails belé na 4 émission la biso alléluia avec le prophète Miché. Mais j'aimerais bien qu'il se présente dans le sa parole. Donc, pour tu vraiment la 4 bien émission la biso alléluia. Bonjour prophète Miché. Bonjour maman journaliste Nzamba Pambola yo na CPI sukomona yo mukolelo apambola pe balandi nyoso bazolanda biso ezali wabino mosakoli apôtre Ken Miché Bongeli oyo Nzamba tindaye oyo pe asakola pona mboka oyo pour que lelo baye bakomona kino président oyo azali en place na lisakoli na prophétie na ye lelo pe basali Nzambe bandimia solo kino maloba lobaka lelo ekokisami voilà tozoko banango pe balandi nyoso topesi subino mbote mingi. Chers internautes, comprenez que c'est un réel plaisir de savoir que je suis avec le prophète Miché Naratia Plateau Nabiso. Mais prophète Miché, Tokiti a sur le terrain, de quoi surprendre de Penza Naratia domicile, na ezali a un centre d'handicapés. Bon, autant que aux appels handicapés, tu es le président représentant légal yaba handicapé par rapport yaba makambo et attaqué biso Naratia monde entier autant que représentant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Makambo, chef de l'État, Pessi Naratia Mibeko, au bouger monde entier Mobimbe, en particularité Biso Nakatia Kinshasa? Oui, Ezali Passimingi, Yaliboso, je suis apôtre dans l'église, je suis représentant les gars dans l'église. Je suis aumônier des personnes vivant avec handicap. Je suis la capacité, il y a Bibosono. Awa Ezali centre Yalimete, Nenge Ezaleli. Handicapé, il y a un temps du jour. Il faut abima akenoko senga totangi saka na mbonga mandicité to lei saka na mbonga mandicité to bali saka et kaka bongo eza moi muke des ambassades bango grâce parce que awa na mboka na biso tu na handicapé okoluka musala ba opeso musala te ça dit bazo mono lokola mutu moko bozali na sens ya responsabilité te quoi alors et puis ça biso pas mingi par rapport à Makambo au chef de l'État qui peut na coronavirus, alors il fallait qu'il batte la nano paramètres avec sa décision parce que nazo zoa personne vivant avec handicap il y a Congo Mobimba précisément à Nakishasa aveugle pour aller il faut moi na sime na loboko atambwisi na kati ya ba magasin et puis tango azotambwisa yende bazo kabila yi ozomona mais tango kutu bazo yana bazo bengana ye po tango soza na corona ozomona pasi nini mutu anazali bana wana tango nzali ko kangai akozala nani bazo préparer déjà Mibi. Donc na un mois oyo bazo former Mibi ya bana handicapé bana aveugle. Pourtant comme on a papa na azoluka azozwa te pour papa ndabimaka na ton du jour akosinga na magasin ya salawi
ozomona mais tango mona kovanda bwenzala akomona même ata mutuka yango wana carte mémoire eza na kati ayeka kayembi azosala lokwa mutu atelemi akoyiba mais azalaka moyibi te ozomona par rapport ya passe c'est pour cela tozo senga penza mokonzi ya mboka ayeba ke bandikapé baliaka na passe na minute ndenge tozoloba nazo senga atake président ya bandikapé nazo senga ke baya kosunga bandikapé na biloko akolia baya na mwa baloso baya na mwa mafuta ata na balinzanza sardine pendant 21 jours, c'est-à-dire chaque handicapé a ne fixe à 5 lignes sardine, il y a mokolomoko 5 à calculer bongo. On a calculé nangai, le corps centre nabiso. Osomona et mutuna moto azuata ne fixe saki moko aloso et ko sala un mois wana ekoka. Pour ceux qui bongote biso to koyana nzela. Prophète, excusez la katiote mais toza na ratia centre de handicapé mais la ratia centre est-ce que ezana ba misala mo boete que au lieu que ba handicapé ba bimara ba kenda kosenga bazana ba misala mo boete o ba sala na katia centre to ba misala mo boya maboko do bango ko lia na bango esengika que ba bimaka ba senga ka et tout. Oui, pourquoi au moni biso tozala ki j'étais à Kisangani na centre Simama nazali premier formateur na Père Martin nazalaki kuna et puis kuna ezalaki centre de formation toujours formé ba handicapé ko sala ba sapato ko sala ba chapelet ya basango wana tango to sala yango ebele bo pesi basango ba pesi bino mbongo du coup et puis bozo zo salaire boza ba salarié alors ba minisier bazalaki bo sala ba sorke bo sala ba beki ba kane bo sala yango ozomona mais ana Kinshasa ba handicapé bazwa ki chance wana te na intérieur bato bazwa ki chance wana mais ana Kinshasa chance wana na ebité na moni yango te alors ba handicapé ba misani na trafic bango bazaki ba commerce bazoki ni ba Brazzaville bazobimisa ba biloko na bango alors na tango ya matata ponyo ya eko boma Kinshasa oyo matata ponyo azola na ngai nde mutu ayeko boma Kinshasa tango abomi Kinshasa ndeni ni ye pas aller neka na sous ordre ya gouvernement na monsieur Kabila bango bato babomi Kinshasa ozolanda bango nde babomaki baye balobino to kanganzela ya Brazzaville ba handicapé babanda ko futa bambongo mais handicapé wana Mobutu asunga bango depuis des années atazalaki matata na na dictature na na ba dictature c'est que idée on a rebloquer ba trafic nyonso ya Brazza et utaki pa na bango pa monsieur l'ex-président Kabila et puis pas ya matata ponyo oui yenda zaki premier ministre yenda akoisa ki chef ya gouvernement ozomona nde passe ya handicapé bandi wana alors yango tozo singa Félix attaque président le peuple d'abord. Première des choses, azongi sana ba handicapé na nzela. Lelo na zolo bela lobi mutu ke yaki. Tango bakangi angola baba bande kota luf, bango nyoso bayi awo. Ozomona. Et tokozala na sengote et tango baye ba musu bayi maladi. Poko bimaka na nzela tikuna mbongo zate na nzala na ba sekusi ya nzela bazobela bakisi. Et kosuka ngeni. Ozomona. Alors bazwa soin ya batu wana, bayi bake bato yo bazape batu. Toboti ba handicapé te. Toboti bakoka te, toboti bibosono te. Nous avons tozana bana basi ya kitoko, bana mibali ya kitoko. Même si on na mama yemu côté ya chef ya morgue. Bana nyoso ya mibali bazo salana, ba chef nyoso bazawana, bazabana ba handicapé. Est-ce que bazana droit kotanga te? Est-ce que soki batangi lelo? Comment ba ko négliger ba handicapé? Lelo mais c'est kanda. Nenga telemisi ici pas. Asa handicapé te. Baloba beaucoup plus que handicapé baza penza na droit na kati ya société te po baza ba inapte ba musu ba ko exercer misala nyonso o esala mara na kati ya société te. Le monde s'est évolué. Est-ce qu'il y a des ordinateurs ezali? On travaille. Est-ce que ma colonne sala ka musala? To sala makele pa ya ba soda eza karateka. Ndenge na fandi bwana fandi na bureau. Ngana kumbaka mutuka. Ozomona. Et je suis handicapé. Chinois c'est facilité. Bakecho ezali kaka accélérateur na afre automatique. Est-ce que akokumba ngote? Handicapé za mutu ya liboma te. Handicapé za lokola mutu nyoso. Ozomona. Tie ko yoko mamukolo mosobo monika ka guerre ba valide na ba handicapé. Ba moni mutu ya makolo to buki yo. Ba moni mutu ya makolo ba buki yo. Pona nini? Et comme le quoi est-ce que bino bokomi banguna na biso. C'est ça les choses. Il faut pas considérer biso na kati ya société que handicapé za mutu parce que nous souffrons dans ce pays et puis bato bazo rendre compte que no handicapé baliaka ndenge nini batambola ndenge nini kende na ba pays mosusu
okuta handicapé babongiseli handicapé aza na nzela na ye aveugle bayebi ke noso azotambola kotambola ye moko tia kokoma na alimentation ozomona awa mekanano okokwea na terasi ya bokasa ozomona nzela nano yango moko mabulu eza soki koto yo moko azobongisa koto yo batini mituko yo ebukaka ebuki ça dit ezosongela kaka bon ozomona biso na tango ya kala awa ba remorque bando bimana kati ya mikolo te remorque bando tambola bando bimana kati ya ville za samedi na dimanche mais kokuta remorque na kati ya mikolo etelemi abeta kurubiri bwa kanginzela nyonso ozomona en tout cas il fallait mboka ebonga biso bandicapé tozana droit ya ko vivre biso to votaka ba député baza wapi ba député bayaki awa baza wapi bana nyo bayaka na corruption avant l'élection bazoya et tout balé aloso baza wapi okomona bayebo na mwa $200 10 ya loso o turu soki bo voter kaka ngai soki nazui tala okosaki yo wana komi député mobosani ba handicapé na basi ya handicapé ba votaki yo turu okozwa te d'ailleurs okosala erreur po ba déboulonner yo pour système a déboulonnement ezali ako déboulonner yo fati ako déboulonner ozomona prophète to qui message au lancé déjà par rapport à handicapé na ebi que balandinyo so ya Beaux-Arts TV balandara biso ba qui message ma to linga to soulever les sous point moro dans o bouger penza monde entier actualité o ezali ya maladie au coronavirus o banda qui est na Chine et kotiti na ba Europe ti biso pe to komi na rati ya ba makambwana par rapport ya message ya chef de l'état o apesa ki ba instruction ba pas mal d'activités à la terre par rapport ya maladie wana ko banda na église ba école ba terrasse etc ba biloko eze belé autant que prophète vraiment pour la fermeture ya ba église aux joie qui message wana ndenge nini bon en tout cas ce qui totangi na Daniel chapitre 6 verset 1er ko kitanase et ezalaki na tango ya roi Assyrie Nebuchadnezzar oui alors roi et roi wana apesaki ordre que bato basambila kaka ekeko pendant 1 mois oya ko sambila te bakobaka na libulu ya banani ya bakosi e bandi na bango te oza makambo ya monde ya ténèbres ozomona même ba passer ne baza ko s'incliner yango eza bango ozomona totosi yango parce que Romains chapitre 13 Bible lobete boto sa bakonzi ya mboka yango tokangi pe nazoyisa ba pasteur wana musubuka yango mais ba okokanga église culte kota te bakangi église te okokende na église na yo kotanga Bible tu peux prier pour quelqu'un mais pour Yesu azali awa nde bapekisi ozomona yango nde président apekisi mais culte église bakangi ba église te bakangi nde ba culte salimate ozomona parce que la Bible déclare celui qui prie il est capable de tout alors ceux qui muto sambela te ata président sia sambelaka bongo mukolwana na monaki bafuka maki na Philadelphie baba no sambela pona mukolwana na stade na monaki ba pasteur nyoso bazo sambela pona ozomona parce que azo reconnaître nzambe alors il faut ko keba yango parce que tango tozomona mutu lokola pape na Italie aza ko annuler Bible yaza nani ase ozomona te ko ya mona mutu komi pembeni akoki ko annuler Bible ya liboso na yaza premier pape penda ko sukisa pape daira komi mukolo na ndimita koma 2030 akufi annuler Bible. Puisque balobi nzambe aza partout aokaka biso bisika nyonso donc peu importe situation ya mboka même mutu nyonso na kati ya ndako na ye pe akoki kosambela nzambe pa ya noli mabondeli losambo ezaka na kati ya église te oui Bible lobi esika nyonso nzambe azali esika nyonso te nzambe amonaka bisika nyonso mais aza bisika nyonso te. Est-ce que ce côté n'anda quoi nganga zosala babiloko na iwana ndenge totala ka ba théâtre bato mususu to sala bango publicité te ndenge bali mwaka wana est-ce que nzambe azakuna na kati ya biloko banganga non on peut ba belela ka nzambe batanga kutu ba verset biblique te donc batanga ka ba verset biblique te kotanga verset eza kotanga kombe nzambe te nzambe azalika mu mususu makambo na bango ezalika mu mususu ozomona wana ba flata kabiso nous tozana nzambe omona Congo omoni na coronavirus wana ndenge ezali wana bakonzi bazola nanga bien donc bato bakokufa wate koleka 15 ozomona omwe bato oyo ozoka virus wana eza bato bakendaki congé na poto bango ne be na maladie na bango bakokufa bango moko na maladie na bango eza biso te maladie ezalaki na Congo te ozomona et puis kaka ndenge bazokufa ezosukila kaka wana oyebi pourquoi ezo ko attraper bango
bazana mutuka climatisé ndako climatisé nganda kwa chaleur otie ventilateur ba putule bandi komata siko yebisanga na kozwa wapi tala ndenge to sala awa boy na se atola ozoka mulunge ndenge ezali siko virus wana linga kana ngo mulungete biso moko na Congo température pourcentage ezali 37%. Sikoyo virus wana na 37% iko kokate. Bango bazana ba pays où eza plus évolué maladie côté tandis que biso a toza dans sous évolution ya ba marambo ebele par rapport ya ba Europe maladie pe et occupé au quota. Oui, tango ekoti. Buka yaki. Ezu batoni. Choléra yaki. To arrête ki. Donc ezane le côté eza sika pona biso. Ezane le côté mais to respecter les chefs de l'état parce que ça mo konzina biso. Il faut tout ça parce que ça mo konzi mboka ndenge ko ici même ba pasteur on a ba zo sala ba kilte non ba tika yango to yoka mo konzi mboka mais na ndimite ko sala 1 mois jamais wala za maloba mo konzi mboka oui mo konzi mboka ko lota ndoto parce que na yebi ke tango Pilate azwaki décision ba lotisa ki ndoto mo konzi za chrétien ba ko lotisa ndoto ozomona nzambe akoya ko lobela ke non na ba décision zui eza bien mais pour la prière tika bato ba adorer pour nzamba ko ngate gloire na yo arrêter yango eza risque même ata kufa to souhaiter yango te na poto ozomona basali na poto kutu bato linga ko sambela mingi te oyebi yango te par rapport ya ba maram na bango bazwara temps penza ya rokota be église te mais biso ana kin misale zate chômage ezali dans mutu atazala ki na besoin mo fois kende ne ka rapport moni elora osale zate mais là-bas baza tout le temps faut akende kayo sala boy mutu mo azata na 3 activités à sala donc il y a pas vraiment le temps de prier mais ba ebi ke nzamba zala na ye. Oui, c'est ça. Il y a ngomoni dimension na bango ya kosambela na dimension na biso za moi différent. Ozomona mais ça ba tumuso asambela kapenza makasi kanisa za na Afrique ozomona c'est ça que ndenge zali problème na biso zali que pour la prière biso tozo prier na banda ko nzamba zoyo ka biso tozo prier ozomona na ça parce que non ceux qui ont insisté ba kanisa que non ozoyela mabunza o to vivre kana mabunza te biso to vivre kana prier parce que ozomona mutu so azoyo le lonzala aya za na mbongo transporter au foutelier transport boyebisanga chrétien ya kabelio 500 tina oyo omelaka na ndako même 3000 ekokoka kutute. Prophète olamusinga na pomo boye autant que prophète oebi na kasi ya kin a toza na église ebele ya minene msusu tokotanga bakombo te eyebani makasi ma na basite nde toyoka peka na bamasolo biso autant que bapandisango ba église ebele ekoma a pokuta na penza na musali ya nzambe o babenga musali ya nzambe pendoza na problème o boye o solo la poisunga na mabondeli ekoma mingi do fokozala na ba niveau moko boye to tambolaka na Range Rover o tambolaka na ba Prado mais sokoza na oka neti ba mama moko boye ateka mwa nguba na ye mwa ndunda mwa na prophète Michel Zate donc faut songa lipute za la penza revimba na ba dollar pour kutana musela nzambe autant que homme de Dieu ba maramunyo so wana peso se passer na rati ya église au koloba nini par rapport ya titre na o ya ki prophète. OK na makamunyo so tu ko poser ezali malamu mengi ce qui est important ezali nini na makamunyo sozo passer na kati ya ba église il y a des pasteurs bazaba tomboki aswani na papa na ya molimo asalaki kamwa impudicité bagangeli akesoma mbunda naye ayeko banda Yesu azali awa et tango akoya azana objectif naye ndenge nazaliwa kisa so na Congo kisa so libanda mboka ezana mutu moko te koloba kino apôtre Michel abenga kinga to asambela pour nanga eza bato ba paralysie na Allemagne na ba Belgique ba bika na losambu na téléphone ya pamba ozomona et ana Kishasa soko yoko kuta cameraman azasima na yo wana ayebi yango malamu eza bande kwa zola na Boza TV balanda okokita sur le terrain okoya komona kino ba paralytique ba sida ba bika na losambu papa koya kotala musali ya nzambe ya solo bakina kotala musali ya nzambe maboko pamba te mais eza exigence te kino il faut ya na $500 il faut ya na $200 non okoya pe ozana 1000 francs c'est la capacité nayo eza juste kaka acte moko boya foi oyo pesa na mbongo ebele okoya pe na $200 na yo ke na $100 na yo ko na mais eza obligatoire te no okomona ngai te bongo tango yake na ngomba ba ange ba yebisa ke no okomona nzambe te il faut ya na eloko Bible bi apesa ki biso ofele
biso pe tokopesa yango ya ofele ozomona alors bato musu basala ka bongo par rapport ya kosala kino hein moi visibilité moi bato babanga ye ndenge ba général batambola kana nzela ozomona pasteur mobimba atie na porte bata sécurité ba policier ba nini sikoyo yo na général bokeseni na nini ozana mokonzi ya basodate yo batie wana po yamba batu ya pasi oyo ba diable kangi bango bandoki bakangi azana mbaso babwakeli azana elokote siko garde na otanga komone moto ya pasi yo siko yango moni ba auction bazalaki nango sali nini ezo sila biso batu ya tinate nzamba zo susciter biso parce que nzamba teke loko wana po servir batu wana tango bakoya po gloire nzambe se manifester alo bango bazu eloko wana ba komisi yango lokola ya bango non mitu kama pango kotikala yaya ata pasteur atamboli na di mituka ya cortège bato bazo kengilai ba policier mukola kokufa na cimetière satinela kozala te garde corps kozala te yo moko oko rendre compte ya makambo zo sala liboso nzambe voilà pourquoi nazo pesa conseil na basali ya nzambe kino il faut to changer ozomona yamba ndeko ndenge zaleli ozomona oyo za na eloko apesio okomisi nzambe soki eloko ezali te okomisi nzambe mais eza loi moko te bakoti yango. Merci prophète, on évolue toujours dans cette émission mais prophète EBIOP dans ma solo boep donc par rapport il y a actualité il y a UDPS balobi que majorité ezobo ya caméra to ebité ceux qui aux à la peine à moi réponse par rapport il y a actualité au bouger UDPS. Bon, mbilinga eza kuna na kati pona nini ya liboso bakoki koboya nano te par rapport ya ba relation oyo basala ki alliance basala ki na Félix ye moko na kamera ye moko saba parti na bango ezana masolo ba betaka tango bakenda libanda mboka bango ba yakinde ko yoka ba conclusion deuxièmement ezana ba coaching o ba betaki pour que bakuta na même ata na motombo kisi bato kabila wana osomona donc esengeli ba mona actuellement yera mutaza président to moni neti yazo coacher na eka a coacher na eka Félix pour jusqu'à présent et le mot ya sikeza na ngote zomona ra ndenge to zala ki n'époque wana ye ti le lope na Félix to vivre ngoka pesi Félix inane ba général omoni ne bazo ba singa na kingote kanya mazawabi tu vois donc tozo ki ne malembe a changer ba magistrat pour moni ba magistrat bazaki corrompu kobotola bato ba mapango ya pamba na makasi pour komi député ozoke no somba lupango ya mama veuve o mwana na ya sombela ye mobali na ya tika ye kala azwa passion akufa atika mobangi ya mama wana yo lokolo zui fonction oke no botola ye non vous serez jugé nazolo ba lokolo apôtre lokolo mosali ya nzambe lokolo prophète ya mboka oyo que ba changer batika biloko et puis yo muto so sala déjà likamona zongi sa lupango ya bato po atale lo bakangi yote na fachi yebete nzamba okanga yo ozomona tokonyo kola bato tina niveau na te lelo bakonzi bakufi ba ministre bakufi nani yango tala toza bakola kiso tala lupango ya ministre ngona bakola kiso tala cimetière bakonzi ngona na nécropole ya mena morgue to bimaka biso nyoso na morgue ya général biso nyoso to zokaka formule ya ba bido moko yokombe 3 litres yokombe 5 biso nyoso kaka ba médecin kaka basukola bango ne basukola biso ozomona c'est-à-dire makambwana na lola eyebi yangote mutu nyoso abongola motema moni nzambe ndenge la musi virisio a permettre salima pona ko talisa mokelikeno yenda tana diloba asuka ozomona parce que za bato mususu même ata basali ya nzambe ba mi komisa ke lokola ba komi banzambe natali prophète moko boye nazo yiseke no atika biloko wana azotala ba papier asimbi yango boye moto epeli ya tika biloko wana eza biloko bano sali manakindu na manyema ozomona bato basala ka bakisi na bango wana ozomona ozwi mai bolo omoni mai aningisi yango boye ekomishi ya mais nzuanga isoko za na miracle ngana za handicapé yaka wasima nga handicapé na tambola jiko bongo lango lobi eloko te po banganga kisi ba osala yango bakachere yao ba ejingo basala yango ba mettre kabo bakufawa basala yango ozomona batika kosa bato la biloko na biloko mokili koti na kati église ekufi bolingo ezali susu te ozomona pasteur yemo ko azana ba protocole nyoso basi na ye ba intercesseur nyoso nguye esili yake da retraite na bana mibali te kaka bana basi ozomona
Alors ça la caca émission bon il te dit non voilà tu vas passer voilà mon carte yo mon carte wana ils allaient pas bosser l'émission mon sous donc mon carte ils allaient que non tu veux le jour là lorsque j'ai fait l'émission quand je te regarde comme ça vous savez que non je sala ba tranganga tu vois et ça va biloko zo salema alors il faut te tika biloko ndengona parce que Jésus-Christ viendra bientôt. Oh na pesi sous pasteur Ben Mbote donc mokili parce que makambo te ki ngona mukolwana na zotala ozomona batu il faut bayeba bosolo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ozomona lelo bakangi ba université na biso eloko moko bakangi université mais na prison c'est lui le moko za na 400 personnes na baboloko yo kene na baboloko kaka basiatia okuta bakangi batu kuno na kati ya prison baza 10 15 20 na conteneur yebisanga bato na baza 20 bango bakozwa corona te kaka biso bato tozali banda kaka église bafungula ba prisonnier na bazala libre po bakokufa na corona ozomona tango nazolo babonde monde bako comprendre que eza nango po na église te eza monde à ténèbres bato ba si système akamona bango po église kangam. Merci beaucoup, prophète Miché Tosepela qui cause à nous dans cette émission à l'élo. Donc, c'était là le prophète Miché de l'église Boignarge. Donc, Boyo qui n'y so auto solina et ba détail belé. Donc, Bolanda vraiment émission et surtout restez toujours abonnés, connectez-vous pour la rotel toujours basarolabino au bomesala koyoka. Prophète Miché, un mot de la fin par rapport à l'émission et puis na batunyo so balanda kiyo. Mot de la fin ngai ya liboso kaka eza kolobake na sengi na chef de l'état ayebake bandicapé bazo souffrir ndenge bakangi ba makambo ke bato babimate baya gouvernement provincial national bakita sur le terrain na lingi ava dimanche bandicapé bazo biloko kolia parce que baza déjà na programme ya kobimana nzela parce que baza na eloko kolia te ba otambola esika nyoso ba oni bazali banani ndenge balobi ete 10 personnes étaient mais biso to ko ya plus de 500 parce que tokozwa bandicapé ya lingwala bandicapé ya maluku bandicapé nyoso to kita parce que ça passe na biso nyoso il faut mokonza mboka à prendre soin na biso atindikata moi baloso na osenga baloso to sengite ke no baila biso ceux qui bambeto ya kolalela non to mesana biso kolala ba carton mokongo iso ka biso ba panzie bimaka biso problème était mais autres on a posé que to kokufa na nzala te pendant que président na biso azali pendant que ba izina loso ezali basunga bango na biloko kolia ava dimanche et ko sala biso bien pendant que bazolanda eza bati apoto tango bozolanda émission na émission oyo bino bolingaka ceux qui bomoni ngo botindira so bato bazana Kinshasa pour que balanango numéro à contact. Bon numéro nanga na pesi nano mwasi nangai mama Marie France Mbote oya salaka ke nazala na kimia nalia ka mwa matembele ya kimia ezanga coronavirus na kati nzamba pambola ye na pamboli collaborateur nangai pasteur Benjamin pe mosungi na mama Christelle pe na pesi mama Magi Mbote na papa Guy eska bozwa na Allemagne bino nyonso na kopata bino nena likaka bino nyonso ba gros bisous izwa numéro nangai ozana problème obota kate oh eloko moko tambola kangana libumu oh ngasi onazuka mobali tokabona kaka boy oh ngabasi bakima ngabo ezaba malédiction familiale toko kata ngona katia ba prière soko bengi biso nzambe akopambola yo numéro nanga yangwana plus 243 89 51 0 86 35 nazongeli yango po okangango na lombangu plus 243 89 51 086 35 Nasuka. Eza wabino apôtre Miché, aumônier de la République des personnes vivant avec handicap. Yemokwaza président ya handicapé na katia centre ya limité na pesi mama journaliste mbote na pesi pe cameraman yoza kuna sima nzambe apambola yo apambola balani na biso nyonso bo s'abonner belé na chaîne na bino oyo po bango bakitaka tina source pona kolanda makambo balinga kozwa information anzelate oyebi yango olinyo tiatembe omoniti tala nengolandi. Ok, merci Bandeko Tosepeli, c'était bel et bien le prophète Miché. Tozaki nae boyuti kolanda na maloba nyonso o alandi. Et ben je vous rappelle que c'était bel et bien votre présentatrice Grace Parker. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve pour une autre compte de l'émission.
mes salutations na batu nyonso o balandaka biso. Donc bo continuer kolanda biso po ba remarque na bino ba critique ba suggestion et on de sala que musala pe ekende liboso. Donc sans vous pe musale rosale matu. Donc to travailler en collaboration na bino o bo mesana rotala biso. Donc ba mbote mingi na batu nyonso o balandaka biso. Au revoir, à la prochaine.